perfectionné. Plus que son nom. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Plus que comment. 3 Exa Télévision, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, abonnez Niors tout. Il y a 3 Exa Télévision, na confiance, na fidélité, Bopé Sarabiso. Et merci de comprendre que Bozali Bosso la télévision na bino est belé partout. Et puis na ba RO Bozota la biso et merci na bandeko tout. Il y a diaspora, merci na bandeko tout. Il y a ville à Kinshasa, bandeko tout, il y a Brazzaville, bandeko tout, il y a Angola, partout Boza dans le monde entier. Et merci de la confiance, de la fidélité au Bopé Sabiso. Il y a Rolandaka, chaîne Nabino, 3 Exa Télévision, on a des découvertes, il y a des communes, il y a des quartiers. Et merci aussi à Njilwa tout, partout dans le monde entier, nous avons des Karabisote. Et bolingara chaque fois, on a Njil Nabino. Et pourquoi tu quittes chaque fois, il y a Relax Nabino, Njil Nabino. Et Nabino, la louma leba la bière. Nalingarabino parce que bolingarabiso. Et aujourd'hui toza na commune ya Njili, précisément la quartier 3. Quartier 3 toza na grandes avenues o ekaboli 3 na D. Na ngambu kuna avenue Bonjamboli, na ngambu o Lulanga. Awa eza église ya Kimbangiste. Na école ya Kimbangiste eza na Simananga et lelo to solaka masola quartier 3. Relax Sabino, quartier 3, ndengeni nizo kenda, ndengeni batu bazo vivre et tout, ndeto mesana. Et merci na banjilo nyos tout baza déjà branché. Na apé sambote na mon vieux Wisilin Bia Utoko, vraiment na Njili ya quartier 3 na Luputa tout à l'heure to relax Sabampe, Luputa na bango, vieux Wisilin Bia Utoko. Vieux demande na yo yango ekomi Oyo sengaki biso dosali yango etikali yo osala skoyo oyo lobaki déjà papa Albert Mambu na pese bambote papa Albert Mambu depuis Paris na pese bambote sénateur vraiment na Njili et bana Njili bana quartier 3 partout bolanda biso. Nous sommes ici na quartier 3 et place babenga yango place Vendôme on est à quartier D place Vendôme mais l'autre sur la quartier D l'autre sur la quartier 3. Déjà, tous en avenue Lulanga, tous en Luputa, pour ça, déjà ingénieur tout qui est nabiso. Et déjà, place OSP est la place moins historique par Kani, parce que tout ça là, des missions sap awa, tout ça là, défi à m'en belé, là toi qui na bébende, toi qui na babouens, mais place Vendôme peut zaki bar, place toi ndoro yapé en tant que Njiloa. Déjà, tout en boula nabiso. Na pesi ba ressortissant nyonso ya quartier 3 mbote belé de partout dans le monde entier bozali bolanda biso na pesi bino ba mbote ebele mama Jeanne Banzutu motema ya papa Shanga Banzutu na pesi bino ba mbote belé mama Jeanne Banzutu motema ya papa Shanga Banzutu vraiment na Njili papa Shanga na quartier 5. Maman Jeanne Banzutu na quartier 3 na avenue Boma. Na pesi fondé bambote belé. Voilà, tozo tambola quartier 3. Déjà toi na avenue Lulanga yango nyos tout. Oeza Lulanga eza pe avenue Oyo. C'est vrai bandeko belé pe bazali banda. Il y a 4 avenues Lulanga ba Olanda biso pe na minute Oyo. Ba yebi première avenue déjà yaka to sola après yaka to sola. Yarato sola Njilwa ya pera za raté Njilwa ya salita za raté donc nayebi ke obangi ba fils kelele ba mona na musika donc voilà donc voilà merci de continuer toi na venu Lulanga voilà bon mon ambiance Njile kendara boye banjilwa toza tellement ba grand esprit banjilwa toza tellement ba teti aussi. Donc, Njilwa Yuma a raté. Njilwa a toujours prêtre dans le coin. Et voilà. Donc, déjà, couloir réseau Beba. Surtout, Maï, ils ont ça vraiment qui toroté. Avenue, où ils n'ont pas venu à Mounene Kititi.
eketi 12 kati bakingasa ni kuna et tout to regretter kaka parce que ba venir ezalaki boye te bato tout batika njile mwakala baumeli trop libanda na ndimi te baoyeba lisu couloir oyo ya lulanga parce que ezalaka boye te bamai aveni ebebi secteur ebebi donc towana bandeko mosusu babeti ba 20 ans na poto banda kenda poto na azonga témoin na njili na ndimi te couloir oye bango lisusu parce atika yango boye te atika yango boye te oyo eza grandes avenues ekaboli 3 na D A na 3 towana lulanga kuna towana babonjamboli wana quartier D donc déjà bato bakoyeba vraiment lisusu te parce que quartier ebebi bamai kotonda donc gouvernement ameka otala ape lisusu couloir oyo eza grandes avenues oyo eketi bakingasa na suka bakosala pont ekai ti kuna ebimi mpe Pascal ebimi mpe route mokali donc tozo déplorer mais tokosala koboni njila yango ya biso totikala nango yango donc voilà tokocontinue na couloir na biso entre D na quartier 3 biso nde naloba chaque fois ingénieur baveni ya njila ezalaka mibale misatu donc wana lulanga ebandi kuna si ezoya kosuka awa lulanga ya bagrand joueur mayanga baveni na biso basepelisa biso mayanga donc oyo eza secteur na bango banani lisusu lulanga banani lisusu baotiela biso na bacommentaire baprêtre na baprêtresse ya lulanga botiela biso na bacommentaire voilà tozocontinue donc nde tozoloba secteur eza vraiment ya kobeba bamai na ndimi te bato oyo babima deja njili yango batika biso na njili baoevolue na mikili ya libanda aza na 15 ans 12 ans 20 ans akoretrouve pena lisusu secteur te nde ekomi boye akoka vraiment kose retrouve te mpo atika yango boye te donc de temps en temps ezokomaka toujours salité esola vraiment kitoko te donc tozosukisa lulanga awa lulanga ezosuka awa donc soki tokoti a ingénieur tokebima na baba so munene donc njili ya vraiment na bagrandes avenues mais tobalukela yango le tokozongela boye nde tokomona yango toujours lulanga ebandi kuna esukeli awa maintenant tokota avec luputa parce que lulanga ekangami na luputa nde na toyebisa bino ya bavie na biso wisilen bia utoko lulanga ya luputa ya batavaris igwe tuchango mutu asepelisa biso na njila asepelisa biso tavaris igwe tuchango depuis Angola napesi yo bambote ebele grand frère depuis Angola napesi yo bambote ebele tavaris igwe pesa badada senga bambote ebele pesa batutu bastaff no tout Angola pesa bango bambote ebele donc tala njili nde kala quartier 3 na mino ne ekomi tala quartier 3 ne ekomi donc bamai bagarage donc toyebi te soki tokoloba nini donc gouvernement congolais atala kaya baveni oyo minene oyo mpona kotia yango makadam ebimi mpe ti kuna donc voilà luputa ebandi awa ebaluki ti na baba munene kuna mais le tokobaluka omona yango aveni luputa mpe eza mpe na baprêtre nango luputa mpe na baprêtre nango babima mpe barenommé babima mpe na luputa donc tokotambola kuna eza quartier 2 toa na quartier 3
on continue toujours quartier 3. Et Luputa na lobby ya Tavaris Igwetu Chango. Depuis Angola, Tavaris, ba vena biso ba Wislin, ba Laiden, ba ils ont nombreux. Ba vena biso na Luputa qui au Kombe Kimi mais ba prêtre pe bazali. Voilà, donc Luputa yango tozo kende. Nabi ke boka mwango échangé tellement parce que vers les années eleki Luputa ezaka pe boyete. Surtout terrain mwindu ngele lekelanga terrain mwindu. Terrain mwindu akasu terrain te comment parking, ba garage. Comment ba garage. Donc elo lekelanga biso yango yo. Morosa roboni. Osa roboni. Kala terrain de comment. Voilà Luputa. Onions tout Luputa ingénieur. Avenue Luputa. Séparation de na 3. Kuna ngamba ba deyo kanda. Ngamba ba deyo kanda kuna na pese ba mbote deyo kanda. Ba mizele. Ba fafa na pese ba mbote belé. Bango kuna bana de kuna biso to lobela na lelo 3 quartier 3 Luputa. Oh Cédro grand chanteur Cédric Star. Oh danger. Star, oui, puis na mono na raté au tension na sola mukena. Na vraiment na Luputa. Vraiment na Luputa. Star, bonjour. Bonjour. Santé boni. En tout cas, ça va vraiment. Toujours na mabele Star na mabele na. Mabele yebika. Ah, vous êtes fidèle na mabele non? Toujours. Bakima mabele te. Ah. Eza mabele biso to za bato koto ba ne koto donc toujours. Voilà, et na sepeli ko mona yo Cédric bato belé ba Hollande en direct partout dans le monde entier ba hôtel yo déjà et to me gorsola na moi muke. Bon biso njili qui paraté hein. Njili baba njilo ya yuma za raté. Njilo salita za raté. Oh ayebi. Déjà monde entier ba hôtel biso to sola lisolo no ya quartier 3 et ndenge hôtel à quartier 3 lelo. Tous aura vers année 2002, 2003, dans le quartier 3 à Lelo. Est-ce que Cédric, en tant que Nouleman, en tant qu'habitant du quartier 3 à Luputa, ni nos rôles changement Zali? En tout cas, ouais. Changement Zali, d'abord moralement. Changement Zali, vraiment, jeune, comment moi cultiver, donc. Changement d'abord on a changement d'abord na moral moral na nous ndenge zala kala ba bazala ko timba trop lelo ko timbe comme moi ko lukala moni ba terrain lelo comme aller sous ba garage ba nini tout ça donc ba jeune ba profiter peu malgré ba bomi sur ba terrain na kala tondo beta balé voilà elo na ngana ouais tondo ko beta balé ba joueur bando bima ba deyo ba bimi ba niole ba bimi koto donc anabo sa ko Luputa ba niole danger donc ouais. Voilà, et lelo, par rapport à Nenge Bino Bokola qui n'a Nenga ba 3 yango, na lelo, est-ce que Star a ko longa pe Gombe kuna concert ici, azonga pe koto ba désert, nous on zonga ba désert. Bon, lelo comme moi pas si pour yebi insécurité comme moi mingi na mboka. Moi ba petit moi ba bimé moi belé et moi ba genre yebi ka to ko lo bela ngote. Donc vraiment comme moi pas si quoi. Kozonga ba air tardif net ba désert 1 heure. Bon non seulement à l'époque les beaux de oui. Staff banini. Lelo venait comme moi pas si. Donc comment maintenant 1 heure venant avec maramo donc faut geler venant kuna. Vous allez venir tongo continue pas à l'aise. Donc insécurité quoi, insécurité vraiment aller donc. Voilà, musique na habité pseudo zona pseudo timing té siko zona mouvement. Bon le long na culture pays fia. So botali na bilili botali bolandi chanson Boss Ibra single na biso sikeza na donc. Boss Ibra na lemba na zape na vocal wana solo vocal première vocal ngam zawana. Donc bon
yebikaka mongongo etikala na ndako te. Bose Ibra oyebika na kofela bolingo na yonga Nathalie Kutavoi bebe natikala se na love na yo. Bose Ibra natikala se na mura na yo. Soki nazangi yo nakomaka baba baba bibobobobobo bo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  hey. Donc il y a une plateforme et tout. Au monde a boss Ibra, bobeti ou bien attendre TikTok, bobeti Félix Oazé quoi IA. On a boss Ibra donc c'est moi Ange Dora, chanteur caméléon. Oh, il y a mon monstre d'amour à confirmer donc c'est ça quoi. Voilà, et bah, bon courage. Déjà, bah, tout Hollanda, en tout cas, félicitations. Déjà, qu'il tira, ils ont. Non, pas ça, déjà, qu'il tira, ils ont orchestre à Mounene et Foula, et Batou. Monstre, Bissop Banjilo, Tosengi, continue toujours, non, Foula qui va venir sur la Jos Diena. Non, Foula qui peut, bah, Banjilo, Foula la paix Bisso, Ndegona Bisso Anjili. Tous à la toujours peine en air, moi on a besoin de quartier 3 et Angeli à Salipé en air. Déjà, bah, dédicace à tout Hollanda. Oui, en tout cas, on a profité. D'abord, on a remercié nos Yomoko artistes. Voilà. On a remercié nos Yomoko pour les artistes. Ouais. Donc, ça, le cinéma. Ouais. Donc, vous avez mon Angeli à Kala. Donc, on a remercié l'occasion. Oh, ils ont brisque, mais. Et ça, il y a visibilité, mon quoi. Donc, salam, on peut s'en mettre les lins. Maître mécano, maître ferré, mukonzi à frein. Donc, salam nangai vraiment belé n'avait nangai junior le boss, Coca-Cola, colonel major Rémi Kanza mal à l'aise, fils de la promesse. Et puis na PCP mote na jeune fille moi qui toko fille mon dodo staff on a vendaka. PCP mote quoi femme d'affaires et ça l'aura bien donc en tout cas vraiment la bonne début à semaine pour nous battre tout quoi. Merci. Dès na luputa na bino AP ba prêtre pe ba ali ba yansango ba ngenda bensango. Ah mais ouais ba prêtre bazali malgré ba msu batika biso. Bazali neti ba prêtre koto ba ngenda basango baza ba Serge Luki baza na luputa donc azali azana na poto papi Luki. Donc il y a bande qu'on a ba Gilles Luki banane dans famille Luki ba prêtre bazali et puis biso pe ba star to ça na luputa donc ba jogo pe bazala ba niolé donc joueur bazala ba star bazali donc ça déjà Wisilin Biaou ouais Wisilin Biaou mon na luputa vers mon na ba Luanda akenda ba mikele voilà Wisilin Biaou mon na luputa et puis na Bosani mukonzi na biso président assemblée provinciale papa Levi Mbuta et pas a fait na biso et puis ministre ex-ministre Rifin Bayamboudi là a fait na biso donc koto to ça derrière ba prêtre donc to ça ba prêtre au ba ça na ba gouvernement donc ba prêtre ba ebani donc a venu au luputa donc les a venu on a sala venu na donc on a collé toujours non ça a venu mo besoin étoile quoi ça linga bien ouais ça linga vraiment bien en tout cas to senga pe na ba prêtre na biso ya Njili ba fait na biso o tout ba Serge Luki ba papi Luki fafa na monier ya na Deyo Kanda fafa danger donc to senga bino bo tsapen de maboko luputa ke toujours liboso ba prêtre tout ya luputa ba prêtre tout voilà na monier d'Avier la monnaie déjà vieux et déjà les Kamanda famille toujours bango na ngambu kuna ya Sumbi donc toujours donc quartier 3 donc quartier à Bastar quoi voilà na olobelango donc bana Njili botsande ko na biso Cédric pe poa ba prêtre luputa biso do sengi bo soutenir ndeko bo soutenir araba talibanda te polobi awanga na yo mais so soutenir ndeko no ya mabele a toujours reconnaissant que vient nga à soutenir Ngai. Donc merci beaucoup Star Natikio. Ouais, merci beaucoup. Voilà, merci. Fafa, merci. Fafa ndekwa Deyo Kanda. Biso robeta masola quartier 3. Deto ya sima. Deto ya on ngobwa misele. On ngobwa Deyo Kanda. Shadow mabaya. Oh. On ngoloba. Kitoko ya so continue comme. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc ça doit continuer na biso. Ça doit continuer na biso, cop na biso. Toujours quartier 3 avenue Luputa boyoki ba prêtre ba bima na Luputa a ya osaka na route te.
bave na biso ba luki boyoki ba tout bave na biso ex bourgmestre wana luki. Donc voilà. Et toujours continuer au Luputa. Donc on a vraiment na yanjili à quartier 3 4 3D. Donc vena biso ngwana ndolo pla biso ba père ba bota mindolo ya ngwana kuna. Au terra Luputa, terra mwindu dans ça entraînement. Ba niole ba betawa, ba deo ba betawa, ba trésor putu ba betawa. Ba joueur belé ba betawa. Donc lelo eza garage donc Luputa, yango Luputa ba vena biso Whistler et batava. Ya batava ve moya to kota la kati ezate mo kama omoni Luputa na bino yango yo ndenge koma nabi que o reconnaître ma pas musu te mais quand même aux en référence terrain et puis avec na bino yango yo Luputa batava ba ve Whistler. Voilà, to continuer na biso to aussi sa Luputa poto kota na Kipemba. Voilà, toujours continuer. To continuer vlog na biso ya quartier 3 Njili parce que bosenga biso trop pour la s'appelle au quartier 3 et quartier 3 ya ngoyo quartier 3 ya ngoyo toi toujours na vena munene o ekaboli de na 3 ekaboli ndolo Luputa ekaboli ndolo Ipemba ekaboli nzundu ekaboli ba veni moi ebele. Donc voilà, toujours koba na njili na biso. Njili biso doit ba vrai banchilois. Donc dans bank sa biso na njili zate. Parce que eux za mabele ya biso. Voilà, to si Luputa ingénieur. To ko o avenue Kipemba. O avenue Kipemba. Avenue na biso la die sobe phénomène. Avenir na biso la di esobe phénomène avenir Kipemba mais to baluka na boye to merosola kuna na point Kipemba za pe mokote ya ba 1D ba 3 ba 1D parce que njili ba venir ngwa rami ba le misatu. Voilà avenir Kipemba venir na biso phénomène esobe. Il n'y a pas venu historique parce que biso banjilo chaque avenue au monde bata poto bali au monde ba prêtre pe bazali donc les idéologie anjile kenda déjà bongo au tambola na chaque avenue na chaque mapango au monde mutu moko na poto moko za na poto donc ikenda bongo. Donc voilà toujours continuer toujours au avenue Kipemba toujours continuer. Donc il a tinasé Simatoro Baluka. Voilà. Toujours continuer. Déjà pas tout bota la biso. Toi on a commis na Njili précisément la quartier 3. Séparation à Dena 3. Oza grandes avenues outi banda itinjili et kititi 11 na C. Donc avenue baro tsango be makadam ti basali pe pont et kepe ti mokali kepe route mokali avenue ozomona o parce qu'on a njil toi na ngata 10 ba couloir mineno o baro tsango pe ba makadam et facilité pas embouteillage ne basali na 5 donc ne basali ba venir ba makadamiser ba venir na 5 donc rien n'empêche pe pour makadamiser pe ba venir au monsieur à quartier 3A surtout couloir à Zénith na minute toujours les la makasi couloir à Zénith ils a vraiment par terre donc na ba condition ba si vraiment 5 bata la paix couloir bata la paix prince wana o eke dokolo tout s'intéresse eke ti dokolo ils a vraiment robé ba makasi. Donc voilà toujours continuer toujours na découverte ya Njili précisément la quartier 3 et toujours si ça venir Kipemba bientôt toujours si sango bientôt toi na ndenge ya sima ya couloir à munene et kititi 11 et keti grand libulu et keti ngambe keti bakingasa ni kuna
Voilà, toujours continuer. Donc on appelle si bana njili nyonso ba mbote ebele. Banjiloa, on appelle si bino ba mbote. Ebele. Djogo, bonjour. Bonjour Djogo. Kuna eza Itim Pico eza wana. École Itim Pico. Donc tellement tous dans le quartier 3. Moi to sur la délé les athées. Donc toujours na Kipemba oyo. Il y a un grand jogo le roi Mike. Grand jogo yo sarante ba fait ba sel ba succès na banjili ba fait ozomona ba jogo. Ba sali ba mama na ba succès. Ba yana biso makusa. Donc ba mbote be na famille makusa nyonso tout partout boza na poto na pesi ba mbote belé Kipemba na bango ya ngoyo to baluka na sima kuna nde to zongo sou bien. Donc ba vege makusa ba kibwisa na pesi ba mbote belé partout bazali. Donc baza vraiment bato yo to kolina bango ensemble na njile na quartier 3 4 ndeto lo ba njile ya Luvila dans njile za village njile za palais OK na 3 aux empayate OK na 2 aux empayate OK na 11 aux empayate partout rozala njilo a ranem payate na mabele na e parce que to ba ndeko biso nyonso ndeto lo baka on est en famille. Voilà, tu vas continuer. Les Nabsabino, ils ont qui peuvent un phénomène et sobe. Voilà, tu vas continuer toujours qui peut ma. Ils ont qu'à songo, tout ce qui peut ma connaître un phénomène, qu'à songo le pango à coin. La bombi. Voilà. Tu vas continuer. Quartier 3. L'autre bec sur la quartier 3. Quartier 3. Awa. Toza nanin. Na Kasongo. Et Kasongo pesa. Avenue. Ils appellent la histoire et tout. Voilà. Parce que Njili, tous les avenues dans la histoire. Tous les avenues dans la histoire. Donc. Au hôpital, il y a Vedruna, il y a anémique. Hôpital anémique, il y a Sango. Il y a deuxième hôpital dans la ville de Kinshasa, il y a anémique. Premier hôpital, il y a Mabanga ou Ayolo. Deuxième, il y a Oyo. Il y a Vedruna, il y a Sango. Donc, voilà. Et nous plairons toujours. Njili, salité comitro, tu es barabouité. Donc, tu es barabouité vraiment. Njili n'a pas à l'époque, ils ont barabouité. Maman est commis, baba les bébés. Donc, toujours déplorer surtout sur ça. Dans l'état congolais, à mes hôtels, on a vraiment du Cambo Oyo. Il y a des salités, il y a des venus, qui t'ont roté vraiment. Voilà, toujours pour ça, Nanabiso, Malembe, et notre Sabino, hôpital anémique. Donc voilà. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire. Voilà, to baluki ka songo a to bimi vers baba munene o kaboli 3 na 11. 3 na quartier 11. Grandes avenues aussi. Oh, ekozo bi makadam pe. Ekozo bi makadam avenue eke ti dokolo. Avenue où est Tidokolo direction munene oyo. Donc tu pas partir dokolo kuna na car na petit et pe boye. Mais oya nzela nini parce que banzela za bien te ba mai. Donc avenue Kasongo e baluki boye nyonso bana njili tout
ressortissant tout ya quartier 3 bozomona déjà avenue Kasongonde to baluki to uti kuna na entre 3 na 2 maintenant to yesikoyo entre 3 na 11 on appelle si na biso Emamila na pesi bambote belé PDG Emamila au secteur na ye PDG Emamila Palace datongela biso bateau na centre ville PDG Emamila na pesi bambote belé na pesi papa Gabon bambote belé papa Gabon boutique Jennifer na pesi bambote belé na pesi ba vena so Jean William ba Jean William na pesi bambote belé ba ve Moïse ya ba bango nyonso tout na pe ba bambote belé ba vena so ba Simplice Aoundu ba vrai banjilwa au secteur na pesi bambote belé masa na nga Janimi la 4 Fabos na pesi yo bambote belé voilà au mona couloir yango Janimi la couloir yango yo. Donc entre 11 na quartier 3 ou avenue Kasongo le tolo bela 3 tolo bela 11 te 11 to so la on ko mususu maintenant na quartier 3 voilà où est la grande avenue où est Kaboli quartier 3 na quartier 11 yango to za avenue Rose Macadam parce que c'est la grande avenue. Donc voilà toko tambola to baluki Kasongo to tika Kasongo poto koma na avenue Zongo to tika avenue Kasongo poto koma na avenue Zongo. Voilà toujours continuer vlog na biso ya quartier 3 voilà toujours continuer Nine Sili Kasongo Sili avenue Kasongo Sili to komina avenue Zongo. Voilà to komina avenue Zongo. Toujours séparation ya quartier 3 na quartier 11. Bon mon avenue Zongo ndenge koma no bozo mona changement ndenge koma na njili bo mona changement makasi vraiment njili wow na pe boikala mabe voilà toujours continuer toujours vlog na biso toujours na quartier entre 3 na 11 baba munene Kaboli 3 na 11 nde place tozali na ngambo avenue Zongo to na avenue Zongo voilà ba prêtre tout ya njili to pesi no ambote belé ba prêtre tout ya njili to pesi bino bambote belé ba vena biso ba chama chiko to pesi yo pe bambote belé parce que ba fait ba prêtre ba sala pe ba histoire na bango na bandenga banjili ba vena biso ba Senghor Bia bourgmestre honoraire ya commune Njili Kolo Liziba papa Senghor Bia to pesi bambote belé voilà to continuer Njili toujours Njili dans le mouvement. Voilà. Toujours avenue Zongo. Lisume koma nango perfectionné. Makambo tobo ya kilobi. Ekomi autorisé.
Maman Jeanne, t'es là côté na bino Maman Jeanne. Maman Jeanne Banzutu. T'es là côté na bino Maman Jeanne Banzutu. Entre 11 na 3 avenue au Kassai. Au Kassai avenue Zongo. Waouh. Waouh. Njile. Ah, Njile. Ah. Njile. Njile komi boy. Ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Aïe. Njile entre 3 na 11. Baba amune na 3 na 11. Avenue au Kassai. Donc malé vers avenue Boma. Donc avenue Boma. Au couloir il y a quartier 11 dans quartier 3. Et que ti Kifuma. Et que ti Sainte-Agnès. Et que ti Dokolo. Et que ti na 11 na ce qu'on appelle être outil. Mais c'est déplorable. Hein? Waouh! Ah, ah. Aïe. Oh, Njili. Njili quartier 3. Voilà, Njili quartier 3. Avenue Boma. Tokomi avenue Boma. Boma ya ba Maman Jeanne Banzutu. Boma ba Sobin. Boma ba Sobin, Boma ba Fondé. Boma. Waouh. Ah, quartier 3. Autour de Ndenga Sima, entre 3 et 11. Couleur à Gifuma. Ah, ingénieur. Voilà, avenue Boma. Ngambo 11, Ngambo 3. Couleur à Mounene Keti Kifuma. Et Keti Dokolo. Donc, voilà. Avenue Boma. Waouh. Ça, c'est l'avenue Boma. Boma. Tu beti babali na Katsawa. Tu beti babali na Katsawa. Maman Jeanne Banzutu a mon avenue na bon. Quartier 3. Papa Changa Banzutu n'a pas se délai mon papa. École Kifuma, ingénieur. Malgré ça, 11, mais école Kifuma. École historique P. Njili. Ma mère n'a pas tanga à na Kifuma. Ma père n'a pas tanga na Kifuma. Donc, ils ont fait école historique malgré ça, quartier 11. Mais, quand même, ils ont historique Njili. Il y a quand même un historique Njili. Kifuma. Waouh. Voilà. On va venir Kifuma. On va venir Kifuma. Totiki Boma. Tu es venir Kifuma. Avenue Kifuma. Venir à Kouikoui, je pense. Kouikoui peut émerger belé awa Kouikoui n'a pas si bambo de belé Joël. Il a parmi avenue oh il peut émerger ma kasi awa. Bango na ndekone Pomba leader. Donc ba émerger ma kasi en avenue Kifuma. N'a pas si bambo de belé ba master na ngai. Donc voilà. Toke gosi sa quartier 3 na Ngamboyo. Je pense que tout le monde a moni place to bandaki na Lulanga, to laksi Lulanga, to laksi Luputa, to laksi Gipemba, to laksi Kasongo, to laksi Zongo, to laksi Boma, Kifuma maintenant.
Il y a Dipson. Kifuma, maintenant venu Kifuma. Il y a une école Kifuma. École Kifuma. Voilà. École historique. Yanjili. Kifuma. Donc, parmi ma grande école Yanjili, Kifuma pas allé. Toi, on a Kifuma, toi, on a Kinzwana, toi, on a Itinjili, toi, on a ITC, toi, on a Itimpiko. Toi, on a ITPM aussi. Toi, on a Ginzinga. Toi, on a Laiki, quartier 1. Toi, on a Village Bondeko, quartier 5. Toi, on a Saint-Martin, na 6. Toi, on a Lulengo, na 9. Voilà, la grande école P. Anjili, Saint-Joseph P. Iti Bonsomi, P12 Bonsomi, P12, et biochimie P. Biochimie P, la grande école Anjili, biochimie aussi. Et puis, Mavouzi aussi, Mavouzi, Armée d'Issali aussi. Donc, la grande école, il y a Makasi Yanjili, Tozaki Nango, avenue Kifuma. Kifuma Pesa Mounene. Donc, voilà. Voilà. Je pense que Tobaluki quartier 3. Dans le sens où il y a avenue Mounene Kaboli 11 dans quartier 3. Aussi si awa. Dans le sens où il y a. Donc, grandes avenues Oyo, Oyo Kaboli 3 na 11 yango to utse bandi banda dokolo kititi na 11. Donc, c'est-à-dire 11 oza baba Mounene qui se petit terrasse bimi et bimi kune kei et que ba viokele ba mokali ba kingasa ni kuna avenue Mounene ozomona kuna ngamba quartier 10 solo kiti kune kei dokolo. Voilà biso ko do baloki to koti terrain à 3 terrain to na benga ngo terrain Santos terrain à Santos. Donc to déplorer tellement Njili ba terrain vraiment et comme nango et le relisouté Njili ba terrain comme nango ba terrain ba staff ba place ba nini ba télé et tout. Donc to le la vraiment makasi to le la. Voilà, dans au quartier 3 to baluxu autre comme na avenue Mounene et Kaboli 3 na 4. Kuna bomona Kintio na kuna na quartier 4 na ngambo Kifuma quartier 3 Kifuma. Donc kuna oza avenue ba Mounene e bandi banda awa si egemba église à Sainte-Agnès église à Sainte-Thérèse plutôt pardon église à Sainte-Thérèse. Ils appellent grandes avenues. Attention. Ils appellent grandes avenues. Ouais, que ma ouais foyer. Ouais. Voilà. Donc ah Kifuma. Donc ba venu à minene ba tela ba terrain. Donc Njili là ba terrain ya Osaranate. Il y a ba terrain Osaranate. Donc voilà. Tobaluki 3. Et on a sens il y a quartier 3 à 4. 3 à 4. L'autre fois, tu as Sarabinongo, mais tu as Sarabinongo pour Monara. Bamaramne Zokenda. Tu as Sarabinongo, croyant que tu as changé, et ça n'aura pas boé. Donc, Mama et Zotonda, Kifuma, Baveleng et Makusa. Donc, tu poussana. Poussana entre 3 et 4. Kifuma.
Donc, ça va venir oyo bomona kité. Neto baluki na nenga baba munene entre 3 na 4. Entre 3 na 4. Au bar na soit Yvonne. Là c'est ça a peu biso. Yvonne quartier 3. Bar na soit Yvonne. Yvonne peut s'en abattoir. Toujours à venir qui fuma. Totika qui fuma. Totika venir qui fuma. Toko t'en a venu Bolomba. Avenue Bolomba. Oh qui fuma etikali be Bolomba yango. Donc ça to baluki boy tozonga tina terrain ba boma kuna pe to wuti. Vous comprenez? Voilà. Oh avenue Bolomba. Bolombe bandi awa. Toujours bas terrain. Mais bas terrain au monde anjili et comme bas garage, bas terrain bas ma izotonda comme bas parking. Dans football anjili lelo et ali suna valeur te pour bas terrain à souter. Bas terrain à souter anjili. À souter. Donc toujours tu as na baba munene entre 3 na 4. Kuna 4 tikali kuna 4 kuna avenue Lubuzi kuna Lubuzi A3 Bolomba Bolomba. Voilà, nous allons continuer na biso vlog na quartier 4 quartier 3 plutôt quartier 3 ba iwapi tozomona ndenge njili yango ezo évoluer partout comme dans ba garage partout comme ba atelier na njili donc ndenge botika njili kala eza na osubongo te njilo boye ba njili à l'époque et a pena subongo te lelo surtout ba tuzo ba beti ba 10 ans ba 15 ans ba 20 ans na libanda na yebite se bo retrouver lisu njili na yebite. Voilà, avenue Bolomba et Souka Awa. Et bandi Awa et Tikuna et Baluki. Donc, à toi, baba moune à des 3 à 4. Tu as baba moune il y a 2 à 3. À ce que tu as 3 à 4. Bon, mon terrain à biso, malgré comme garage. Donc, Njili, lelo, on retrouver vraiment les sous Njilo et Bakalate. Donc, Bolomba va mettre Django. Bolomba va mettre Django. Tu peux essayer de mettre. Voilà, bah prêtre fait mettre belé na Bolomba awa. Bah te belé va kenda fait sango. Bah bima fait na Bolomba awa. Toko tango. Toko tango. Ok. Donc, avenue ba yakuza ba boxer Bolomba avenue Bolomba oh là avenue Bolomba Bolomba na biso waouh. Wow. Bolomba. Wow. Bolomba va mettre Django. Wow. Eh, Kalebele. Ngaku na Kenya mais na mona Bolomba kala. Bosco yom to beti 10 ans, 15 ans, 20 ans bando kenda no zongate. O retrouver sous Bolomba ta vena binote. Donc vrai bana Bolomba wali banda mboka na pesi bino bambote belé Bolomba yango. C'est là sur le commentaire. Wa moni lupangu na bango atela so commentaire. Na ba venir nyoso place tout outi. Wa moni kwen na bango bien moni pa na bango atela so commentaire. Atela so commentaire na sewana ki la lou pa na biso la lou kwen na biso la lou tout. Donc voilà.
Bolomba toujours. Eh, il go les belé, hein. Avenue Bolomba. Ah, bah, fongola petit nielo. Ils ont raté, bah, fongola. Là, il faut que Bolomba va tonton Dianzenza. Tonton Dianzenza, on appelle ça Bambote Belé. Période arrive Angela. Ah, arrive Angela. Bah, Bisso. Bah, Guillaumera. Bah, Cocotige. Bah, fait Bijou Kiakou. Bah, Mi Fasol. Bah, Jano Bamba. Bah, Bébé Van. Bah, Terranova. Bah, Chobo na Drum. Bah, bricolé na Mbonda. Tonton Dianzen, ça n'a pas ça Mbote Belé depuis Mikele. Toi, na Bolomba na Bino. Voilà, donc nous allons continuer. Na veni Bolomba. Toro Tambola Bolomba. Waouh. Waouh. Toujours Avenue Bolomba. Avenue ba maestro. Ba sensei ine ba na avenue Blagité. Blagité ingénieur avenue ba champion. Champion ba gars au Saranate. À l'époque peno ça dit box pena ba bunda box. Bolomba. Waouh. Aïe. Ope sous Bolomba. Donc, kuna so balu kuna Bolomba. Ozon qui fuma. Ozon qui fuma. Mais, oh Bolomba. Waouh. Avenue Bolomba. Voilà. Voilà. Tobi ma avenue Mounene. Ope zaka quartier 3, mais Kaboli. Et Kaboli kwa nguna Bolomba, Avenue Mounene otobima. Avenue Mounene. Avenue so ba mona na ba ngo ingénieur mais moi rappelle moi bo ma to utikuna. Bo ma ngwane tikali kuna to utikuna. Avenue wana Mounene wana keti peut uti na baba Mounene entre 2 na 3. Vous comprenez? Donc, parce que tu dois toujours garder 3, mais venir au Mounene Kaboli, Kwangona, na Bolomba. Et Kaboli Kwangona, na Ifuma. C'est le Poussani et Kaboli Sumbi, na Kimwenza. Kuna Pentecôte, ou peut venir Kwango. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Avenue Kimwenza ou avenue Sumbi. Donc Kimwenza atala na Sumbi. Donc déjà na batu tout bo tala biso libanda mboka bo comprendre déjà toi na quartier 3 avenue avenue Kimwenza na avenue Sumbi. Sumbi kuna ekangami na avenue Kintsembo. Na nenga baba Mounene kuna. Comprendre? O eza avenue Kimwenza. Kimwenza vita imana. Avenue Kimwenza ya vita imana. O avenue Sumbi. Avenue Sumbi, avenue ya Pentecôte, c'est quoi Pentecôte? Donc so bimi boye to keti baba Mounene plateau zagi kuna. Donc tu vois dans grandes avenues où les Kabole séparés avenue absolument quoi Kimwenza na avenue Sumbi. La profito pe sa prophète Joël Luntadi Lambote Belé. Vraiment dans quartier 3, vraiment dans le prophète Joël n'a pas se Lambote Belé papa. N'a pas se Lambote Belé papa. Donc voilà, tout ça dans quartier 3 toujours.
sur avenue Kimwenza Ngamboyo, Sumbi Ngamboyo. Donc, vrai bananjili va comprendre déjà place Ndozali. Au moins que à la moto à Oumé Libanda Mboka. Aoye basou vraiment tes mains avec ma référence à Koye Banaepe. À Koye Banaepe. Voilà, nous allons continuer toujours. On va venir Kimwenza toujours. Avenue Kimwenza toujours, avenue Sumbi. Des avenues Talani. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge Kimwenza bave na biso J3 Mingombo topese bambo tebele ve na biso J3 Kimwenza na bango yango oyo Kimwenza bave na zo Sitilombo ve Sitilombo ve sitting topese bambo tebele vraiment na poto ya tongo ve sitting na pese bambo tebele na bana Kimwenza et Sumbi kuna ndezo be Sumbi wa Amanda chante donc na ndenge baba munene kuna voilà tozo poussana na pesi papa bala mbote belé depuis Allemagne papa Pius bala na pesi mbote belé mon papa na pesi mbote belé papa Pius ope Kimwenza na otolo ba Kimwenza ba J3 Kimwenza toujours Obima avena munene oe uti quartier 4 eti Wenza Mangobo. Wow. Ouf. Tozongela bo ingénieur. Wow. Ota couloir nde komi Nzambe. Couloir à 3 et... Ya. Couloir à Pentecôte. Couloir à Pentecôte de Kominzambe. Maman et... Mituki le kasute. Wow. Maman et... Donc voilà. Aux écoles précis, école à précis, ils ont venu Moutinga. Dans l'avenue, pas mon ingénieur, bandi banda bonso mbuna quartier 4. Et que ti quartier 12 de liberté. Couloir aux hommes. D'abord on macadam et comme nous on bien. Et comme nous on bien, mais ta couloir ndé baby. On va venir Sumbi. Avenue Sumbi. Kuna na ngam kuna Moutinga. Aïe. Couloir toujours à Mounene. Toujours couloir. Waouh. Couloir. Voilà. Nous allons continuer. Tu as Baba Mounene. Tu as Baba Mounene. Sumbina. Motinga. Motinga, toujours quartier 3. Dans l'école à Pentecôte. Pentecôte. École à Pentecôte. La monnaie porte, on dirait Kondi. Ah! Oui, la monnaie porte, école Pentecôte de Kondi. Ah! École n'a pas ensemble de Dieu. École n'a pas ensemble de Dieu Pentecôte. Ya kala, ya par exemple école à mine ne peut anjili. Na profité na pesa papa, mon papa Jean-Paul Mayata, le pasteur de la foi, na pesa Mbote Belé, mon papa
Merci d'avoir enseignement au papa. Merci, merci. Bientôt 10 ans, tu as fêté 10 ans à CFC. Bana tout à notre père partout dans le monde entier, nous avons beauté. Bana CFC, nous avons beauté. Belé, partout dans le monde entier, tu as fêté 10 ans. 10 ans, ça s'est fait. Donc, Jésus-Christ Nazareth, à Pambola, toujours, mon papa. Jean-Paul Mayata de la foi. Et oui, la porte à Pentecôte à mon Kondi. Ah! Na mon Kondi, Pentecôte. KDC. Wow! Ah! Ah, ah. Ah. On va venir Sumbika. A venir Sumbi toujours. Langambo, oh, tu as la moutinga. Tu as la moutinga. Eh. Tava Igwe. On m'a secteur. Igwe Tava. On m'a secteur Igwe. Igwe. Tu as la secteur là. Secteur au sein là, succès. Tavaris Igwe. Bade Okanda. Vous mon secteur là, bino. Eh, ça va? Ok, classe. Autant que vous précis. Moi, na Tava. Tava, moi, na quelle classe? Moi, la grand frère, na Tavaris Igwe Tuchang. Tava, au moins, moi, na. Moi, la grand frère. À quelle classe? Baba, on a 3 A. Tavaris Igwe Tuchang, au moins, moi, na. Voilà, et au peu grandes avenirs, au et outils, au moni, au même plat au balukaki. Moi, papa, mon nez plat au bandaki. Tu baluki, tu balukaki. Normalement, c'est le côté avenir qui peut m'awana, abe sobe, tu gâteau bimela boy. Tu as venu ce que outil banda, et outil banda foyer, na ITC. Et si eketi ba ngambuguna ba 12 ba okati apo bimba ngasa na suka ba route mokale to na bar moezara awa a bar sara succès fort bar ya lupango ekiminga bar sara succès mona lupango baroyo plutôt pas les et on est plutôt pas les blo moi bon na bino jeune couloir on est bana oyinda na baro plutôt pas les kuna kinsembo ba kinsembo etikali kuna basumbi pe baluputa etikali kuna et ara na succès mo baro voilà tozong na lulanga amelanga plateau bande kuna tozong siko lulanga sima nango yango. Et pardon, liboso ou sima yango yokar. Avec lulanga. Voilà, lulanga ngambo mutsinga. Voilà, lulanga. Ceux de Kotiawa, dozong a plateau bandaki. Donc, couloir nango yango na kuna. Lulanga. Ouais, venu que ti ITC Lulanga. Voilà. Waouh. Grandes avenues. Waouh. Bana njili tole la téléphone toi na téléphone te bana njili o mutende ko muteme tuta asombe akabilanga téléphone na continuer musala eza quand même bien na sengi na banjilwa nyons tout o muteme tuta asombe langa téléphone akabilanga na continuer usala musala et ça la bien mama Jeanne Banzutu na sengi na ve nanga Wisilin na sengi na
nasengi na papa Shanga banzutu nasengi baza tellement ebele ba papa Jackie Maria vraiment na njili moi na quartier 4 ve Jackie Maria ba kolonjili ba ve na so Maria Al Capone oncle na Jackie Maria o ba yemba partout ba yemba na pesi ba mbote ebele vraiment na njili na quartier 4 donc on a lulanga na ba lulanga ba mayanga ba ve na biso ba mayanga ba ningisa mokili l'espoir ndembo vraiment na quartier 3 moi na lulanga ba ve na so ba kinda sango do saka na kuduté donc couloir oyo ya pe couloir munene ba otango makada mais ça a pe bien donc bana njili na senga téléphone so kabelinga et ça nga pe ka bien to continuer toujours ko sala bino boulot à téléphone les a robeba donc voilà quartier 3 lulanga motinga donc ce mona tellement ba veneza tellement mi balé mi satu mi 4 yango moni ezo ba vene belé na ko ça couloir moko mais avenue moka taple motinga bandi kuna taple zo yoko ko sukisa o mona donc au côté na 4 o mona terrain pezali ba mapangu peze belé pour biso na njili to na système à 3 ba avenue 4 avenue 2 avenue bongo dans njili Luvila to benga njili village njili palais to bala na moi le numéro 10 yo bala numéro 11 moi numéro 11 yo bala numéro 20 donc so tamboli na ba veni presque tout ya njili au moins to ba ndeko mona yaka ndeko azan ndeko lupango alongwe ana ndeko akolala yo bolala poto botana ka bongo to lingana ka bongo tina ba poto elanda na benga njili village njili Luvila voilà tu dois continuer kuna lulanga toujours lulanga voilà tu dois continuer omoni so do koti lulanga o omoni tina kurubi roi et manater on a place au bandaki donc couleur so kotango et viré au bimina lulanga kuna ya ba Baudry Mumpungu oui ba Baudry Mumpungu ba Joël Mumpungu na PC ba mbote Baudry Mumpungu R10 na PC ba mbote belé na PC Rosie Dianyongi R9 na PC Simplice Dianyongi ba mbote belé mon ami na PC pe ba na pesi lisusu viena nga tonton baba chipe le tenant de titre na pesi bambote ba junior baba chipe DG master na ngai na pesi pe Joëla baba chipe bambote belé famille baba chipe na pesi bino bambote belé na pesi pe viena ngai na pesi viena ngai ba viena nga boza tellement belé na banjila ngo na ya nanga Gelor Germando na peso bambote belé Gelor Germando na peso bambote belé ya Gelor na pesi bambote ebele na Tavaris Igwe Tuchangu Tava na peso bambote belé voilà ope motinga avec motinga kanga na kimfula o motinga donc voilà nous allons continuer il y a Gelor Germando Gesho il y a Gelor na peso bambote belé ya Gelor Chief Makiadi procureur Papa Lopango na peso bambote belé Chief Makiadi master na ngai na peso bambote belé Hervé Neymar na peso bambote belé master na ngai et vous êtes tellement belé donc to bandi kimfula donc to tiki motinga kuna to bandi kimfula o avenue kimfula o église ya Kimbangiste donc
Toujours continuer na maman Angelica depuis Bruxelles Mtabenga. Maman Angelica, nazo sa l'émission na bosi ma maman. Donc avenue Kimvula. Kimvula yango yo. A personnam yana Nathalie, anofa na lupango oyo. Belva na peso bambote belé, Belva depuis Mikili na peso bambote belé, Belva dia Kiese na peso bambote belé, Belva parce au couloir na bango. Hôpital à Kimbangista, école à Kimbangista, au Kimvula, il va faire na biso les Bokanza, peso bambote belé. Donc toujours continuer vers malé vers la fin. Donc vers la fin, donc tu as quartier 3, tu as quartier 3, parce que tu as dit que tu as dit mais tu as dit que tu as dit chinois. Voilà. Ah, on pas na bango ta benga. Oh, ya moni pas na bango te, bien na posta to kita pa na bango benga koma. Benga to solo la ndenge zala kaka po muto pa monike ana ba chantier na kisasa ba kosa e. Ana posta zo ya filmer yango benga biso to kita. To ya laksa musala na onde zo salama. Partout a to na hôpital à Kimbangiste. Hôpital à Kimbangiste ya quartier 3 na Njili. Bino mona Kimbangiste bandeko musu batika ngo kala. Ba mona ngo pe ndenge komi, bo mona pe quartier 3 ngo ndenge komi. On a 20 ans na libanda, 15 ans na libanda, otika Njili kala. Tala Njili ndenge yango ekomi. O remarquer ba garage, ba balaba les tonda ba mai donc. Voilà et ba tout bwana poste tout la sapa na bino bo benga biso. Benga biso to kita to relaxa bino. Ba misala ba do sala ba partout to relaxa bino. Voilà, tozo kitana biso hôpital à Kimbangiste avenue Kimvula malé après avenue Kimvula toko avenue Kibentele là où toke ko chité na vlog na biso ya lelo ya quartier 3 tozo insister mutu tout amoni pa na bango te benga biso. Oh, tu l'as fait na bango te ya quartier 3. Benga biso toyeba ndenge nini ya osala pour que to mekape ko koma pa na bino. Osalika ndenge zalaka to koma. Bandeko tu ya Njili na sengi na bayaya na nga ya Njili, baleki na nga ya Njili. O ya moni o kabela. O muteme tuti akabela nga ndeko na téléphone pour na continuer osala musala et osala nga bien makasi. Oh muteme tuti. Ingénieur tala Njili. Tala liboso ya hôpital à Kimbangiste nde ekomi. Tala Njili nde ekomi. Tala Njili ndenge ekomi quartier 3. Donc toi na ba regret ya makasi vraiment. Voilà, tu comptes avenue Kibentele. Avenue Kibentele. Tu comptes ngo. Avenue Kibentele. Tu as peine à décès na Njili awa. Tu coupe la masse na to Chiki. Chiki na quartier 1 avenue Songi. Grand chorégraphe à makasi Chiki. Atiki biso. Lelo, en tout cas, personnel na faille mobimba Chiki. En tout cas, tu as peine à matang avec na biso Léopold Akufaki atiki biso ve Léopold personnel na famille biologique na ye donc na kombo ya Njili te présenter ba condoléances na biso. Na ba famille tout est éprouvé na commune Njili. O biso yebi na o to yebite. Te présenter ba condoléances les plus attristées na ba famille biologique na bango. Donc, tu vas venir Kibentele. Tu vas tambola. Lisume koma nango perfectionné. Puisque ça donne, Makambo toboya kilobi. et comment autoriser, puisque comment.
perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorisé Kibentele toujours. Kibentele bambala mbuta biscuits. Kibentele bambala mbuta biscuits. Kibentele ekenda pe sango, ekenda vraiment sango. Ba prêtre de retourner à 4 Kibentele avenue Kibentele la quartier 3. Pa iwapi tozobima malembe. Tout le monde a fait bon, tout le monde a fait mobi. Tout le monde n'a pas venu mobi, tout le monde a fait avenue. Tout le monde n'a pas venu avenue mobi. Tout le monde a venu à Kingoyi. Voilà. Tout le monde n'a pas venu Yongo. Voilà. Mobi Yongo Ngoyi Kingoyi avec Mwenza site Utsuana. Voilà avenue Kibentele. Avenue Kibentele. Mokikio. Mobi Kibentele na Yongo. Yango salara Mokikio. Voilà. Opéra Kibentele. Kuna ba chinois. Prince ba chinois yango wana donc côté là on peut boyo côté là on peut kuna Kibentele toujours. Opé Kibentele équipe mi kimfula. Kibentele kangamna kimfula na venu kimfula. Voilà. Voilà, tozo poussa na malembe na shit na biso. Voilà. Toujours Kibentele. A to bimi na vena munene o to bengango arrêt ya ba chinois. À l'époque on a bengango arrêt à garde civile. Arrêt à la police à l'époque. On a bengango arrêt la police. Mais le comment arrêt ba chinois parce que hôpital ba chinois il y a déjà dans op grandes avenues et outil na arrêt la police et que ti et traverser ti na ba 11 kuna donc au kita awa au Québec boeti 11 il y avait grandes avenues ba retour macadam et ça a fait bien avenue Mobi Yongo Kingoyi. Donc ils a couloir où esangisi avenue Mobi Kibentele Yongo Kimvula Kingoyi na Mutsinga parce que Kimbwenza yango netikali. Donc voilà au couloir à numéro 5. Couloir à numéro 5. Donc faut la vraiment angile c'est la plupart ban angile belé ba mambote. La plupart ban angile belé ba mambote mais biso lo sala effort ya ko la moi pour que angile yango masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu iko to sanzame kala biso
tout ça là toujours nde ka ezala tout ça toujours ka nde ezala donc voilà malembe toke na biso na shit o to baluki toujours avenir mobi toka tena kwa ya mobi quartier 3 dans avenir mobi to continue toujours mobi Ardon Chege na peso mbele Ardon Chege Nzebo babi pomme funèbre la lumière et soit mis avenir Teni en face école l'info pemeni ya terrain et cho au moins la maison la lumière ezawana et pas Ardon Chege Nzebo na pesier ba mbote belé Ardon donc voilà malé ok na fin merci na bandeko tout ba diaspora njilwa ba diaspora ya Changu tout ça la ranjilité c'est peu bandeko kimbanseke bobengi to kende bandeko ngasana bobengi to ba masina bobengi to kende donc tous partout tous vraiment partout ranjilité partout bobenga to esa toke c'est la bino mais yo e para yo benga to solo là venir mobi voilà tirer à donc clôturer quartier 3 ici donc clôturer quartier 3 voilà nous sommes presque à la fin. Il y a un entretien à Bisto et à Lelo. Et voilà, la diaspora Nchilwa, la diaspora à Changu, la diaspora partout dans le monde entier. C'est ici que nous bouclons notre entretien d'aujourd'hui. Voilà, il y a couloir à cercle Mosiki. Vous voyez bien, on a déjà couloir à cercle Mosiki. Avenue Ekaboli 3 à 4, couloir au cercle Mosiki. Et avenue Mobi. Donc, merci d'avoir tout vos acquis qui ont branché ce côté. Bosenga qui, to l'Axabino quartier 3 Lelo. En tout cas, tout ça l'effort, il y a Okita, to l'Axabino 3. Pour le monde va venir presque tout. Il y a quartier 3. Et bandeko ba moni pa na bango te bobenga biso ba o ba moni va venir na bango te bobenga biso bana 5 bana quartier 4 bana 12 bana partout o azana posta to amona pa venir na bango na ba quartier na tangi n'hésitez pas komela biso benga biso to solo la to yeba ndenge nini ya osala o to na posta ba lo la produit na ye n'hésitez pas benga biso to kita to sali publicité to sali promotion to lobeli pe staff na yo flats restaurant bar et tout toza wana pona osala yango donc merci na batu tout na fidélité na bino na confiance bodo pesa biso ya Rolanda toujours chaîne na bino 3 Exa télévision pona ba découverte merci na insister disu na sengi na bana njili ngande ko na bino njilwa téléphone na musala ekufi quand na otambola biko la sabino quartier 3 téléphone sanini ekufi ya ona sengi na bande komité mamalamu o motema etuti asepeli asunganga na téléphone pour continuer osala musala n'hésitez pas ba numéro za wana obengi biso to kozwa na so téléphone ata omoni na ma trace na display tindela biso ngo to kobongisa awa ata eza na problème ya batterie tindela biso to kobongisa awa to sala musala pour to continuer toujours au Laxabino ba secteur ya njili ndenge nini e sala yo ko kana masina ko hésiter de benga biso to kita pa na bino ozaka na ntele ozaka partout benga biso to kende merci na batutu merci l'ingénieur Augustin Kaninda et lelo André ana batuté au pesa mbote donc batune fidèle batutu fidèle de la part de l'ingénieur Augustin après sibino ba mbote belé na pesi bino bambote na yeke mzuwa na Finlande baka na Allemagne baka na France to pesi bino bambote ebele ngana bino tomonani na mikolo koya
D'ici là, portez-vous bien. Bye, 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 bye.